Sarah Tola TV. Mais si la maramba boy, pourquoi n'a pas démentir en même pas que ngana na suspension tes un mensonge. Sarah Tola TV. I morning is Sila. Oh, Jesus, come on. Sarah Tola TV. Via Emora Bima les gana média Sengeloko Belleville faut reconnaître pas nae aza l'acheter. Sarah Tola TV. Eza biloko bato asila ba o créer pour bazwa moyen au finga président Lombe. Ah oui. Sarah Tola TV. I morning is Papa Diego. Yes. I vision. Papa Diego is coming, is here. Is coming, is here, is vision. Oh my God, Jesus. Papa Diego is your Mary, yeah. Is vision. Ah, yes. Papa Diego is yembing. So elelia. Sarah Tola TV. Pas Bobete Kara. Mais na olinga to yamba bijou la reine na émission a expliqué biso par rapport à il y a émission na yowana o bazolo ba créer ba problème. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandego Balandi à Sarah Tola Télévision, Bandego Balandi à Top Media Télévision. Soyez les bienvenus. En tout cas, Toko Tisigo dans la zone de turbulence. Serrez vos ceintures. Mboua à Mboua, Bandego Balandi émission. Ozali Pesa Pitbull, ay kanging, ay bending, ay parting, easy iye. Bandego Balandi émission. Oyo Ezali Somo. Baye babela attention au lieu Makayabu, au Meli Coca. Ochango Mopanzi, j'appelle Maman Belleville Kondi, Zwana Nukiti Fandawana pour émission OEP Bino Bozali na paramune na Zwana Bengi Mama Queen Madère. Oyo na Kongwa via azui kiti yepe na fana na kiti ya liboso Pe kiti chaise Kuba afandi na kiti ya liboso Mama via fana na Noana. Trop c'est trop, il est temps aujourd'hui to me kosolana likambo oyo. Mama via a réclamaka nini et pas ya Belleville. Belleville il faut appeler sa Mama via nini entre Mama via Mama Belleville. Qu'est-ce qui se passe entre ba Mama oyo mibale? Likambo ngo ezalaka nini? O biso to comprendre te. Mama Thérèse okozala pe donc épargner te. Yo ozui pe kiti ofandi yeba pese donc bonga. Na vendre terre. Bapesa ye ebonga. Na vandateur. Ah, na suki ne ebonga. Mama Thérèse ebonga afandi wana. Et puis Mama si la paix namoni bobo tcha na kwa kibaka. Hein? Kwa kibaka, kota suka. Wana biloko ya kinkestere menea. Bo PCP kiti afandi. To placer ba mama na biso oyo pona nini. Est-ce que ezali pe ya solo Mama si la ba suspendre ye na groupe Simba Wande Togoluka Mweto Solana Bino. Et à la fin, nous allons parler de la réaction choquante. Il y a Ndekonabiso Dacosta, réaction choquante, il y a Ndekonabiso Loulé. Oyo, ba émission salemi na degré moko impossible, mais gloire à Dieu. Vérité, et ya kamale malembe me ekomaka. Herbatu bakumo lo bake vérité, et ya kana escalier, le kuta na ascenseur, na komi komo na ngonde teza le kuta. Na monde ti bango mibale bakoma koleka kaka na kati ya ascenseur mais le kuta azalaka na moi rapidité vérité ere yaka ekundaka lelo lule enfin abimisi oye azalaki na yango. Je serai avec Maman Sarah Tola na plateau une façon ya kosala émission oyo bandeko balandi ya émission na bino ba fan ya Sarah Tola télévision o ba benga bango ba meilleur fan nzambe azala na bino. J'invite encore une fois ba congolais nyonso ya kokenego s'abonner massivement dans Belleville Télévision. Donc, comme il y a plus de 216 000 abonnés, c'est grâce à vous et gloire à Dieu. Nzambe Azwalokumo. Prenons d'abord transition où il y a 30 secondes et puis on se retrouve tout justement après tout le Katoko de sa maman Sarah. Merci. Sarah Tola TV. Tu vas me dire là où tu as pris la danse là. Mais il regarde la télé. Mais pas la télé quand même. Il n'a pas le temps de la télé. Quand il vient de l'école, il est dans sa chambre. Ah, tika. Et t'as mon père ça que téléphone là yo. Et ça n'a pas méga. TikTok hein. Vraiment. Non, c'était bien passé. Tu sais quoi? C'était vraiment une réussite.
l'ami là, on appelle qui est son congélateur. Il a lobby que ce qui n'est pas moi. C'est quoi c'est quoi cadeau dans mon moi. Au bec et belle photo qu'on a fait tout fond en cadeau dans banga. Par moi, bien tu l'homme avec un catch à l'enveloppe vanille. Non, il faut seulement prier pour ça. Est-ce que va inviter là parce qu'il va t'habiller. Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Wana Izali extrait, il y a fille mère, Bisoto Kabilo au moins à 30 secondes, l'intégralité, il faut aller suivre ça chez Belleville Télévision, Bisika Boni, Yemuto Dalakana, exclusivité, Yamakamunaye, Wana Nyonso, Bakongole Nyonso, Bozwa, sentir, Bosere, Toza, Atana, problème na mutu. Tout le monde est famille Bota, c'est-à-dire nous sommes tous Bandeko. Aïe, je suis Fungola, Fungola Nazwa Mama Sarah, n'appelle ça Mama Sarah Mbote. Tous attendent un problème na moto. Non, PV. Holy Spirit. Holy Spirit. Come on. 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 Oh Jesus. I'm mourning. I'm mourning. You I'm mourning Teresia. Yeah. Yes. You money. Sans effet. Yes. You money. Daddy. I'm mourning is vision. Vision, yes. Teresia. Yes. I'm mourning is vision. Vision, yeah. Via. Ah, you mourning, yes. I'm mourning. Yes. Come on. I'm mourning is Papa Elombe. Come on. I vision. Come on. I morning is Sila. Oh, Jesus. Come on. I yoking is on you. Yes. Come on. Daddy, I vision is big is Igles. Yes. I morning is Papa Diego. Yes. I vision. Papa Diego is coming. Is vision. Oh my God, Jesus. Papa Diego is your Maria. Is vision. Ah, yes. Papa Diego is Yembing. So Eleli. This for not a vision. No, like this. Oh my God. No. No, like this. Daddy, is the spirit. Daddy. No. Holy like Spirit. No, Holy Spirit. You Buddhic is the spirit. No. Mom spirito. I don't know. Buddhic is spiritus moms. Okay, but I say because I don't know like this. If Onania, Papa Diego no Yembing is so lely. I don't know. Écoute. Papa Diego is a musician. The passing is Weranson. Yes. Thank you. Yes. Me, I morning is vision, is Papa Diego, is vision, is chanting. I regarding is a group, is Papa Diego, is chanting, so eleliema. Is chanson, is wera, no? Yes. Moi mobimi, bato bakomyo la muka. Mon, yopo yembi. Non même. Papa Diego, I chanting is Kibusa Pipa. Papa Diego, you is beauty. Yes. It's beautiful. Yeah, I don't know. I don't know. Yeah, well. I morning is Via. Via is problem. Yeah. Via is declaring. Yeah. Is declaring is locum. Yes.
Lokom. Yes, yes. Me, I no comprehend. Teresa, I pensing is a journée is a héritier. Sarah Mbote. Mbote. C'était Sarah, oui. Mbote, Sarah. Where is? Oui. What is problem, Mbote, Sarah? I morning, Sarah. Zone à turbulence, 8 minutes. Sarah. I morning. Sarah, Sarah, na lingi nanga tete. Nzambe, zo ndoto na yo. Nzambe azwa ndoto na yete. Nzambe to lamuki déjà. Coupé. Ndoto de récit là. Voilà, merci anglais au Hermondon que ça là moi quelque chose de bien et mankapé bateau et belé et dans la moi temps mo to tia kabino na moi humour mon pour que et mec un peu kolongola moi ba stress na banda kuna bino maman Sarah bonne santé. Ça va bien papa. Ça va très bien par la grâce de Dieu et puis voilà, mbote na bande ronyo so ba Hollanda biso de partout dans le monde. Voilà, maman Sarah nakanisi lobby tozala kiawa dimanche tokenaki na église ya papa Mayata de la foi que je salue. Information etika dominé na ngambu ya ba comédien. Le lot tozala déjà mercredi. Bino vous allez parmi bayebo contrôle ka internet. Atmosphère ya internet nangambu ya ba comédien au moni yango boni. Bon, mbutu ça, il y a pas encore la paix. Apparemment dossier ça ressembleraient comme de plus en plus grave. Qui m'y a pundé à nangote. Très bien. La paix on a punda. Ngana olukata batubati de la ngata numéro na ya WhatsApp. Et tout comme on sola nae. Na ya nepe na sa ne mission na yebisaye ba place din oye fois que ne kokota po la paix au basenga qui apparemment écoute pas quelques personnes mais ana batu mususu bana besoin la péter et donc mbutu pendeza papa tadi mais Sarah il s'est dit de part et d'autre na ngambu ya les abakouk ba moni bandeko o ba mesana ko sala ba personne vivant avec les insultes ba sala ki na bango juste le même jour. Oyo papa Mayata asengi kimia ekota na banda ko pe na misala na biso na ngambo pe kuna balobiete Bijou la reine muluki makambo ka le même dimanche asala ki pe émission pona koloba ete pe ekozala te abimisi makambo ebele na ba etando eke ozomona te ke de part et d'autre bakoki bazo lukate ke kimia wana pena ezala na epa ba tous wana concept que Bijou la reine asala ki so bino bolingi pe bobete karate. N'est-ce pas? Bobete Kara. Mais dans l'ingato yamba Bijou la reine na émission a expliqué par rapport à il y a émission na yoana o bazolo be créer ba problème. Mais on a yebi na on a yokaito na sola ini na privé. Po yemo paroya. Oui. Alobi vidéo wana de to ça la émission a écouté pendant des jours. Mais d'ailleurs to ça mi salé la ki. Bonga on a koti lelo. Biso d'ailleurs to mi salé la ki. Nde ça la raketam su apekisi batu botika koloba. Mais émission mo ezokota ntalo banzoka de aba pekisa ngane tie na émission moko ta baloba makamba bala paix na émission mo na koti après maloba ya pasteur de la foi ngala sala déjà émission na TikTok na lobele makamba basoso à l'état où pasteur de la foi loba ka le même jour wana ngasko lobi na ngone na yo kota na chaîne YouTube batu bakanti na yo osali yango osaboter donc eza bon eza pe ba genre mo ya ba wana murazwaki exemple Sarah yo wana sali émission nani ndeko Bijou la reine yo wana pe sali émission voilà donc nganga sala ina nga vidéo wana eza même na TikTok na sala ka na TikTok ne na zora ba contenu na TikTok na chango na partage un peu partout. Donc c'est un peu ça, je ne pense pas que à désobéir malobaya papa nabiso papa nabiso de la foi. Mais qui m'a des alangotes, ça n'a pas raison batuba luka. Mais la paix pinza t'a dit alangotes. Mais ce qu'on a c'est ya koluka kimia nous apprenons beaucoup de choses, ba rumeur na ba titre que maman Sila va révoquer na groupe Simba, elle est suspendue au coquille ko répondre ni analyse ni no coquille ko ça là parce que pendant que moi moto o et ezokopela est-ce que yo assure pena papa lombe na temps oyo akoki ko luka ko suspendre moko ya bana na ye entre Sila na Belleville eza faux eza faux yo ebit oyebi que tout ça li bapel
avant tout ça l'émission batika le suspendre si la té eza biloko bato asila ba o créer po bazwa moyen au finga président Lombe ah oui po ba mona ndenge ba no finga président Lombe te po basenga IP parce que po ba finga président Lombe fo baza na gain ngo ba créer za nini ba pesi si la suspension fallait ba pesa yena Belleville ma ba pesi ka si la papier Lombe yo ba bando finga ye donc politique ya diabolisation ya diabolisation ba finga papier Lombe bien accompagné na ba abakou fo ba kosa ki ba pesi si la suspension mais si la maramba boy po na zo démentir en même pas que ngana na suspension tes a mensonge. Il y a Belleville to ebi de abona ba problème mais bosa ba hypocrisie mais ya papa Elombe pona nini tetango batu no ba okosa ki ba pesi suspension koko mapeke kutanga na suspension te papa zo fingama donc apparemment ça makambo be na kati nje neza ngona bondo kitadi spiritualité ezali et puis toke lisusu ba lobika le même dimanche wana ezaki mokolo ya réconciliation mais Belleville abeti maman Thérèse Kara abeti Loulé Kara mais tu comme la vidéo ya Loulé pour démentir que ngai Belleville tikali obetanga karaté Belleville azali ser nanga si la azali ser nanga nazata na problème na bangote derrière babiloko nyonso Sarah tu penses quoi? Les gens cherchent toujours à attribuer ma Benyonso et pas Belleville ou bien Belleville à Zapena Makambu Oyo, il faut à reconnaître par rapport à la réclamation, il y a bandeko Oyo belé bazo ko formuler. Déjà bandeko wana nyonso bazo réclamer n'est pas Belleville. Bandeko wana nyonso ba réclamer n'est pas Belleville. Ngala tinga na regretter Thérèse ya pena na regretter pour na Thérèse ya makasi tadi. Koloba Thérèse ya koloba ki ayebe ki place azaki wana batu bazaki yo bovanda na plateau na Sarato la na bofinga batu Thérèse nga finga batu te ngana ona finga ote Thérèse faut za la reconnaissance ngana yamba yo luka mobile non orchestre héritier na yamba yo maboko polele Gérard Zoebisanga azoebiso abina sima kuna place au vende zaramwa lo yenge Sarah pardon encadrelenga mère avant da ponga na héritier na vanda ka liboso encadrelenga mère avant na table na pona vanda liboso table mo manga moko na yamba batu na ngaso baye na vandi si bango na vanda na yo Thérèse ya to solo la bien to seka to sali to tisse bonne relation lobi nango bengisanga na ndaku na yo na yolo na ya kosa no émission na Gérard qui est réception récompense abenga nga pe na kendo sala émission na ndaku na ye na za photo ya ngana na zo lukango tala na otya miniature nga potine linga ngana Thérèse yako majabu gospel nga zala awo menazawa te bona za poussière makamba sérieux zala awo te o nde moins sérieux o majabu hero so abengeka tadi dorénavant ozu contrat awa ya 6 mois aïe nyonso ba mobali te kobala kutu après mikolo nana posona soma nanu motuka po ba lèvement maman eleki na mobanga talaka bobet bakenaki na ye so 4 jours après ba esundola ye pardon so, ni dossier na été na retiré kasi na retiré nanga allons-y maman voilà ngana yamba e bien naza problème na été yepe talaka ngana o rappeler ye loko Thérèse yo loko bosani ngana o rappeler to tisana o relation malamu na orchestre héritier o comprend to zaki loko bambanda ngana zana Diego yo poza la gérer ko se kate tadi eza reconnaissance ya za ingrate azo reconnaître bolamu te ke to vanda to mela to seka ti to seka to zaki na bonne relation yango sala ka beng sanga na ndaku ne na kenda tipe na ndaku na ye to sala émission ko courir zala te courir zala comme nazara na led te ba pe douana mato ça passe caméra na mutuka no ya des portières c'est-à-dire voilà faire nazo sala ba caméra mo iba ba caméra mo ifuka mapo aussi miongo bo na trépied miko ezate to sala l'essentiel ka son eko même ata mo ki batu ba yoka siko na kata ndaku lokana na led te lumière na katanda comme maman Thérèse ezai pe makasi ti insista sengi batu na balabala to tie libanda to sala émission tout cas azamba inga zaki nanga bien siko nga na reconnaissante net ya babola mwandengo na maman Thérèse na fingo pour salingani est-ce que nga na finga asataka nanga aux yeux de tout le monde ponanga et puis c'est pas et puis azotu nanga yo ozo défendre Sarah nga tu n'es parce que Sarah a fait quoi non mais ce que je dis nazo tanga na ba kombo ba Yves Pan ba Daniel ba Master belé bazala ki wana
Et la personne qui m'avait dit Noko Boaka, c'est Yves, il dit Noko Boaka. Peut-être, Aza maman nanga na yebi kala. Kala pene ya kala ke mère so to kuta nanzela. Net yo pena Thérèse nga na finga honnête ni. So na fingi bata ba 4 couleurs so se retrouver na 4. Est-ce que ça faute nanga? Ah, ça va. T'as dit, et ça le roi na fingi, s'il te plaît t'as dit. So le na fingi bata ma bandi. Est-ce que ngam na tinda ki oza na libandi pour yo pour se retrouver na 4? Siko est-ce que na fingi yo? Non. Na réponda ki muto yo mukola buzoba wa ya ki luka ba pom nanga na beti bon ba 4 couleurs. So yo pour se retrouver na 4 vert caca, na 4 rouge bordeaux, na 4 vert citron, o se retrouver na 4 yanga nini. Yekuto kuna te. Et bon ce que nga na fingeni. Te apa nga ndena sabo na om lukana yebelo na fingi Thérèse. Ya on a lobby peut-être ndenge na Non non non, ye aloba ki bien, yo finga kasi la soso. C'est ça qu'elle m'avait dit. Ah. C'est ça qu'elle Et soit qui et puis ezaki te que notre femme somi balé en public batunyo so bazoyoka. Et soit qui alobi bo finga kasi la soso. Est-ce que soso ezaka komwa mutu? Ata toke na leta penza. Obi ke na yo funda mutu kwa yo finga nga soso. Siko si la zan animal te, si la zan mutu humain, a komi soso nde. Et puis na répondant qui est bien c'est yo maman. Est-ce que oko prononcer biloko boy na place batu baza et belé boy une mère. Mais soi-disant bayaki ko luka pe na église et pas papa. Mais yo ka ba phrase. Mayata et puis alongwe wane komi apesa ki Belleville mbote Belleville abeti ekara. Eza normal. Mbote est obligatoire te muta répondre. Eza obligatoire te batu ba yeba andete. Bonjour mutako répondre comme tako répondre te. Ce n'est pas obligatoire. Eza mutu soka lingi à répondre. So pas lingi ta va nae. Pour ngana yeba na batu musu ba ko pesa batu mbote te. Eza ndenge na ko obligé mbote te mbote ba obligé ngota. Mutu peta za obligatoire aza obligé ya pesa mbote. Siko soki ngana finga asi la soso. Ya nini? Ya yosko ya yoni na kati. Non, parce que y a ça parmi les soldats. C'est là non. Soko za parmi les soldats assis là. Oko reconnaître ngate na bomba yo. So moi ça géri muso abeta ki yo. Ngana protéger te o. Ngana ebi ekre c'est ritit. Na yebi batutu na yebi na mibali na basi na bango na ba makangu na ba allié ya ba allié. Ba ko bombe pembe na nga point. Ngabo ko kanga te so komi ko attaquer na kosu. Poani. Ça c'est fait. Siko ya lo balanga ki po finga asila soso. Thérèse ce qui pas ta caméra t'a dit par erreur ezwaki na chaîne na l'exoté. Et puis na filmer. Ata par erreur parce que quand tu yo ki filmer on a lobi bon. Ata ce qui t'a dit par erreur le ka ki ezwaki longino na côte ça na chaîne na ti. C'est respecter maman. Hein? C'est respecter zala la gratitude. Na bomba yo bambanda ba betote. Pardon, na bonanga. Na bonanga nga na finga ba comédien te na bonanga. Et puis surtout que na nenga logique, nga na tumbola na ngande batu. Na finga te ma finga yango to mona na réseaux sociaux. Ah oui. Po soso e ata na sens te. O moni ke epiqué ko le kabato ba finga ka. Ngana yebi na ngandeka ko choquer mutu pende suyo pe na otumbolo ti na suka mais na finga na nga batte po ma finga si la pese belé mais na tante aze nemi na ngate na omonelo na finga na nga été. Moi ce qui m'a choqué mais maman Thérèse donc na mona ke maman Mobo or quelque part elle a des problèmes avec moi et puis azo tuna wana nini ozo défendre Sarah ngapso mais non défendre était pour nanini parce que asali nini na défendre était pour nanini. Défendre était pour nani. Donc tu es venu pour ben on y a Thérèse songa na zaki wana anga yo tuna ngama mbo loba oki Sarah yo finga c'est la soso anga yo loba nanga. Ah bon non wana kutu zali mutu ya penate ya mabe ezaka ke batumo boye ozana estime respect considération donc pas na bango moko domoni na nzela mama nanga. Mais à la fin de la journée, or, yena kati na ye azwaka o lokola mwana te. Akoma ozo lokola adversaire, lokola ennemi, lokola osala elikam. En tout cas, ça m'avait choqué. Ba sœur na biso balingo se respecter te hein. Balingo kola te. Balingo se bata na respect ata mukete. Ya pardon, kanisa ba bon moment to pasaki na la team wata. Na suki wana pona yo. Voilà. Loulé aussi a démentir que Atikali
kobeta belle vie karaté kasi nga na oyebisa eza nini eza ba oluka ka moyen ya kozonga ba finga bo finga na bino kaka ya ole bo sa be échappatoire de gauche à droite bo finga na bino kaka bo finga na bino kaka mais ngai penda ba sirete na ngeza ouvert po yanga ekendaka sango wana ba finga ezo sa eloko te mais to na konyata biloko makasi ekozala mabe eye déjà te au télécharger na télécharger peut-être ça déjà sirete zara ouvert balle dans chambre ga bouka te na mona sona ina lobaka bu na monelo ya pasteur de la foi ouais surtout nous devons toujours respecter le principe d'Acosta aye kopelisa lisusu moto Sara d'Acosta aye papa pesa nga téléphone tika eza aye kopelisa moto na message oyo Sarah moi je crois c'est compliqué batou moi je croyais que message oyo nde eza na page ya Bellevue ou bien la chaîne à Bellevue mais chose grave je suis allé trouver ces messages na page officielle il y a artiste d'Acosta mais pourquoi les gens s'attaquent directement donc à Bellevue c'est que Bellevue mutatindi d'Acosta ça la message alobe boye la vérité est vide sans verticalité. Une réconciliation sans justice n'est qu'une hypocrisie. C'est clair, pardon. Qui ne dit pas son nom. C'est clair. Point, alors, s'il te plaît, Tikana Loba Kiango. Tikana yo, tu vas comprendre qu'à français. C'est ça. Assumez-vous. Et ça, quand Batou, français compliqué. Mais na Loba Kiango na lingala a. Que par négociation ou réconciliation moko sans pardon. Et ça n'est fêté. Paix ezalate. Na loba kiangwa wati. Na loba kiangwa paix ozalate. Il faut pas bana retraiter ba pota ba tubana ba pota ba d'Acosta o ba victime. Vous comprenez? Paix ezate. Dénonciation oyo sans que batanga kombo amutu eza hypocrisie. Na loba kiangwa ke tango ba loba nous voulons la paix boyebi place matate ezo wuta. Boyebi place ba problème ezo wuta mais bo ça la hypocrisie oyo loba nous voulons la paix bo senga na biso ba chronique. Non, cherchez la paix avec vous-même. Boluka paix bino moko c'est l'hypocrisie alobelo amabete ce qu'on a katu ana fingisi là. Parce que ndenge pe alobi papa eza opinion na ye akoloba pe na Bellevue comme tout pe akoloba na sila atangi pe comme mututé c'est son opinion mais bon respecter ngoti bo respecter ba opinion ba tuté so ya lobi bongo ngape na lobi na nenetinga ngana loba ke pasteur de la foi réussirté yo loba ke a réussir ngana lobi ke papa a réussir donc au mona ke yo pe opinion na oti ngape na pesi yanga ce qu'on peut ni na contredire ya yo ni na linka yo ndima onga na lobby te yo lobby ka resinga lobby nga a réussir te c'est mon opinion évangile selon Sarah évangile selon d'Acosta yango wana évangile wana en anglais nebi yo ermo ero loba kalinga l'anglais ya cadeau naturel you manque med non évangile selon you manque med tete maman kuna sito longwa ki maman non manque ndenge nini you manque med non nabi msaba secret au sala lobby ouais na tongo avant to bande mission nabi misango ba secret bimisa ga nabi misa wa biso to molu na biso kimia yango to molu ba ba vérité te nabi na loba nanga te wa mikolo komika vérité sur vérité pour éviter nion nabi misa kombo mutatindele ngambongo lobi bimisa na yo mama bimisa na yo eza mabete bimisa muto atindela ki mbongo pe et puis pe olobina pourquoi muto na do atindeli mbongo eza pe mabete lobi sikoyo okozala nzala mpiaka akotindelo lisusu mbongo eza mabete loba pe ngai j'ai tout le preuve avec moi bandeko eza kaka te ke baloba ke basuki singa Josué aza awa papa Diego aza awa technicien mususu aza awa toza asoki 5 mobimba yo osenga ki ba preuve pona grâce temo depuis lobisi ba pesi yo li ba preuve soki pedo lingo loba ezala na ba preuve mama toza ba preuve dayo to lobiso ezate to continue moi na loba identité moi si wana so kaza nani moi na si wana te na loba okoloba donc identité donc tu es ngande naza libre na degré maman kadi azu moi si asika la famille yo mo buto tindinga loba na yo loba na kadi azu moi si asika moi si wana lobi
ezalaki anniversaire na esko ba ke fêter na tadi vendredi ay c'est tadi lobi bon lokato ke fêter vendredi moi ezate na otinde la Sarah quelque chose na ami fêtele na ndenge na ale fia na pe ay atinde ngampo pa tadi tadi asali ngo transfert esko tadi yo mobali mo mama sa tinde li mbongo mozolo ba o Sarah katela pourcentage bande ko to bandi ko so na tadi moi so ngoza na Kinshasa to na poto po ni na pesa ba détail te na tuni ka question yo ni na pesa ba détail pesa pena na détail azala poto preuve ezali yo dans la preuve oh yo yebingala ka TikTok le cours de preuve ça va c'est que dit avant aussi sa émission et puis t'as dit comme confidéraliste non privé au moins être comme na suka na longoli na balinette pour misulanga musunyo na chaka ila la sabaro elongina to continuer na to continuer na émission na biso au sala wana après oh déjà et dévier batuma mususu aux attend na yo ce qui peut au sala na ba audio na ba capture tout là oui ici voilà évangile selon d'Acosta a moni était message wana ezalaki malamu azui apesi yango donc c'est normal c'est logique eza nango c'est normal congolais faut ba comme à niveau ya respecter ba opinion ba toi très bien les évangiles selon d'Acosta mutum supa alobake il fallait ba yo kana mutum supa bangana sepeni na réconciliation te au monde même na ba commentaire ba tumsu baza idée morote mama Sarah pardon olobi bien musu soloba mama Sarah lelo sali bien te musu soloba ngana sepeli sala kabo to so bapel mususu mona mutabia bolekisi ba comédie bo sara su ba comédie batu mususu mona mama Sarah ba comédie po ya ozomona ke mutu na mutu azana opinion na ya donc faut to respecter ba opinion batu très bien mama Sarah to fatsa ki mama Via oyebi mama Via Queen Mada to fansina mama Sila mama Teresia mama Bellevie analyse nanu ya yo Sarah avant to kinde na mamusus à chaque fois les abakou passent à la télé ils demandent à Bellevie de reconnaître maman Sila maman et donc maman Via donc les abakou quand ils passent à la télé bako lo bana bango nyonso bako finga bako critiquer mais à la fin bazo senga na maman Bellevie à reconnaître maman Via lokola maman naye. Selon toi, analyse na yo ekoki kozala ndenge nini? Via emora bima le kana média sengelo ko Bellevie faut reconnaître pas naye aza l'acheter. Atinda batu te batu o bino bozo lo ba Via à reconnaître Bellevie c'est à reconnaître si la reconnaître Bellevie à reconnaître Via. Bino moko na bomita la ke boye belo ni bo netinga na lo ba ke en tout cas Sarah to la faut reconnaître t'as dit parce que t'as dit mutala ki sa onde basimba micro balo ba bongo te yango na sikoyo Via azo réclamer nini alingi Bellevie reconnaître nini pa nae oui Bellevie azara pa na yo botangela ngata pièce théâtrale moko o tourna kuna joie toyebi na groupe Simba et ndenge mo lelo to mona bina filé batu ba bien mona Fabrigas n'est-ce pas oui mais source na ezana batitina te nani comment nani Tutu Kaluji. Ah ok ouais. Ah ou t'as pas Tutu Kaluji mais batule yo ba benga mwana ya Fabrigas. Siko to lo ba pele to ba no lo ba bina filé banana ko reconnaître Tutu Kaluji. Non batu ba yebi pas Fabrigas abimé pas Fabrigas ça c'est banzem pas Fabrigas. Ku les le rara histoire na ezara na kacha parcours. Siko vie azo réclamer nini. Bellevie fa devoir yo nini. Zana courage a koyebisa bato wana so bo sengelanga bosenga rango boye bolo baka A B C D E F G KL na KL on se comprendre donc ngana on mona ka que ils a mauvaise foi ils a longue histoire mais via zana courage yo bete la biselo rozo luka Bellevie pia yo ça na courage wana mais Sarah analyse nini lelo en tout cas maman Bellevie vous allez nous excuser ba maman nyo totofani ça vous allez nous excuser même ba o bazolanda biso to saka mosala na biso ya analyse
les cambo ezuma tant et belle vie via muta bimisa yo via muta sala yo boye via o ndima kabolamu ya via te patati patata. Mais quelque part maman belle vie mutu amema na théâtre mama via par rapport ya bandeko o bazo koloba boni mama via ayaka ko tourner te et pas ya maman belle vie mais akangama et pas maman sila oyo le lot a comme adversaire direct, il faut qu'on se le dise. Parmi les gens oyo ba combattre capé maman sila pendant que maman via azali maman ya belle vie. Et à choix na e. Bon âge tourna na sala émission pas ken, na sala tena boya émission. Mais na bimé pas ken. Et choix na ngati. Est-ce que c'est obligatoire pega lora na bima kuna fona sala émission ra kuna? To lokola na bimaka kuna est obligatoire maka yefa ya mbakanga. Non. Et à choix na e. Aza libre. Et pas si la pesa art. Alors ça ka continuité musana e. Très bien. A yenda zo mona ke fona sana nga pas si la. Asal na e kuna. Aza obligatoire ta travailler ka na Belle Vie Télévision. Belle Vie Télévision pesa obligé te ka ezwa ka elo kwa si nani Belle Vie le ka na parcours na e. Il faut ka ya joie te azo devoir yelo te. Donc Belle Vie aza libre ya que tourner place nyon soit lingi. Soy pas monika tourner pas Belle Vie te et talika eza opinion na ngai na respect à opinion. Donc moi na condamné vie exacte parce que eza opinion na ye moko ça la choix ya ba place o ya lingi akende ko jouer mende eloko yo zo linga ba pesa yo wana eloko zo réclamer pas Belle Vie reconnaissance yo zo luko zo senga tangango kotika biso na ba question mark te. Belle Vie à reconnaître vie en quoi? En quoi? C'est ça aussi. Il y a une question, on a commis qu'est-ce qui est caché? Au lieu ya kotinda kabatu o aye à lobby parce que c'est une mère. Aujourd'hui, ce qui est maman vit à Azoko se sentir na kati ya makambo bato ba lobakate mbele pe auto senga donc pas maman si la de faire asa la communiquer ya ko pekisa bato ya ko finga ka papa elombe maman vit aussi pouvait aussi dire un mot que non na lingité Kombo nanga bo associer kango na makambu ya Belle Vie. Donc lorsqu'elle garde silence donc à sepelaka ou bien elle est derrière ou soit elle cherche à ce que à récupérer oyoye azala nango besoin ou quelque chose en tout cas est très bizarre, très compliqué. Nous allons demander à ce que Nyonso même Maman Via qui est en train de nous suivre personnellement naebi maman wana bozali ba maman. Il y a des choses que vous devez éviter. Il y a des choses qu'il faut qui manakata salité. Il y a des choses qu'il faut qui manakata poto poto. Il y a des choses qu'il faut se détacher na mokili. Yango bozo mona à chaque fois bobanozala kaka derrière batou. Et puis moi ça me fait trop mal de voir que ce sont maman lokola maman Thérèse. Azali maman. Ouais. Maman Via azali maman. Mais tala ndenge bakoma na bango na sima ya ndeko na bango mobo donc ya moi si ils acceptent tout. Ce sont de maman. Ba maman batiaka kimia. Ba maman baza balakisi. Ba maman bazali baye oyo ceux qui makele les a place ba maman baza il faut esengo ezala. Mais avec le temps, les gens commencent à comprendre que boutade ou bien adage bato balobaete moi si atongaka mbokate tozo ko monango et pas ba maman o bozo ko refléter image bato o bakotonga mbokate. Parce que tout le monde là qui insulte, bazo ko finga na ba kombo na bino, tout le monde o bazo ko réclamer wana bazo réclamer na kombo ya yo Maman Via. Et puis Maman Via, tu dis rien. Tu dis rien. Ozoloba elo côté ninité silence radio. Si vous réclamez quelque chose Maman Via, les cas pesaka batuana eloko oyo réclamaka de pas Belle Vie à salango. Reconnaissance wana Belle Vie azala reconnaissante. Et puis je veux aussi vous signaler quelque chose. Est-ce que pour muto azala reconnaissant et pas ya mutu mususu il faut kaka batu ba ya kosenga ngo ya kosenga o reconnaissance ya ndenge nini obe batu ba komi kosenga kosala ngo na ba émission. Nous avons compris ezali kozanga makambo koloba na ba argument. Je suis le Boko Likalilo. Merci.